Salanda tozoloko ta papier elenge ya Congo. Glodide Asika. La mignonne. Hey. La mignonne. Tracy Mbelenga pro. Merci donc Sisi. Sisi yaka auto lela kalami to ba ibi au téléphone. Téléphone mon ani. Bah été, mon se déplacer dans mon. Mais ton mono après répétition au téléphone et bungi mais na mono c'est qui si c'est que téléphone mon ani. Et bunga été mon se déplacer dans mon ati. Dans 16 minutes ba mi ibi. Te, mon se déplacer dans mon ati. Yo kanga dia ba tu mi ibi awa. Te, le boyo ka bien te. Te balolo ba ibi nga téléphone, ba iba ki to ba iba ki te. Oko si ba iba été, mon se déplacer dans mon. Merci beaucoup Sisi et Denda yo moi na moi sur abini bene Denda makasi koleka. Par rapport à l'actualité, azan actualité na munene kutu donc alobi na zakunate par rapport à Sisi et Denda oyo yeyo Sisi boni. Oui, ka bien. Na moni ozo se causa à l'aise par rapport à musala na yo musala ndeni. Tout va bien. Tout va bien par rapport à l'album na bino. Si. Sisi ga lokola Sisi et Denda. Oui. Oui lokola ngai Adam Siluzolo. OK, kitoko. Na mona tunu na suka même côté boulot to moni affaire à rando yaki tomoni pe edende yaki obinaki makasi tomoni tuna baby pe sur le terrain calamité tout va bien kota musala rendement zandeni bon tout va bien et bon comprendre nga ba fa nga ba nga côté na un peu timide hein na ba nga côté mais tout va bien mais on se les calamment bien musala ça va oui ça va Sisi nalingaki pena profiter ka loka lokuta no lelo par rapport ya G par rapport à actualité par rapport à Mamoudé do Tambola. Il y a le monde entier, bazolo, n'importe quoi na kombo na yo. Na habité sur yo qui ont déjà. Si. C'est une histoire qui date de longtemps. Elle est lotée. De longtemps comment? Vous voyez quand même histoire. Mais non, le monde évolue. Le monde évolue, balobi, Sisi. À l'époque, on utilisait le téléphone, tu agence, phone, boy. Le monde est sur WhatsApp, sur Facebook, Viber, Imo et tout consort. Donc voilà. Et dans le cas, on a bête là, comme actualité mon boy. Surtout on a bête c'était bateau bazo, surtout on a bien bateau site internet, beaucoup moins salir en trop. Même bail là même on s'est fait la péter. Bail nous a salari vidéo. Non, on est allé passer. Bail ou salari vidéo ngo. Te mobile là ngakunda bona opete ko mbote kala mingi. Publier vidéo. Opete ko mbote kala mingi te na zo s'est fait la péter. Mais il m'a publié vidéo après on s'est fait la sauter. Ah, ça y était. Yo moko. Ngamo on a gaz. N'importe quoi, t'es ngayate. So luki gaz. Non. Et mutaka moko fula, bisa pas nzambe président de Bougad. Tu vois vidéo on a vraiment confirmé que ça est vrai. Laisse-moi répondre. Oh ça je comprends que dans le lobby c'est vrai tout fou. Sisi et Denda balobi vidéo on a et ça lipe actualité non malgré ça kalame actualité par rapport à tout va bien pezoya et fou lipe disque na bino c'est vrai. Na invité leader déjà bilo on a bêta déjà rata te fou la mara déjà donc et fou la moi ça en tant que moi si parce que bato batal rabiso à travers le monde balobina tout en tant que moi si tango et logo satané non te tango et salami bongo babi Sisi et Denda ba publier mutakala na Facebook tango yo ozwa ki yango encaisser ondeni. Bon, ça l'a passé, ça l'a passé. Ça l'a vraiment passé. Nous avons à l'aise sous thé. Je crois 1 ou 2 semaines comme ça dans la soirée à l'est. Bah master nga Jocelyne put ba oya nga kati ba ebi. Le salaire nga pas se déranger mais après. Je suis pas la première ni la dernière et ça là toujours et continue toujours. T'as pas raté. Ata pas ba danser sous thé. Tout le monde a pu ba condamner comme soupi ba publier ba ngouti. Et donc ça là na ngokaka. Déjà, tu es qui déjà. Donc voilà. Et tant que Sisi et Denda, au salaire on est tension ni nezaki vie privée na yo mais au comprend te bimi li banda to ezaki par plaisir au CP sa mokil na bandengo wana. Non, ils par rapport à la vie amoureuse nanga. Ouais. Yango senga ke sale mabongo. Petit de sale mi bongo sale mi na tena ndenge yang koso pe ndenge ni te. Moto pe na tindela ke to ebani très trop bien. Si ba oui ya bakala. Donc si bilora ne sale maki do senga pe sale mabongo parce que o ya nga kutu o ya yeku nazala ngo bebo na ndenge moko ya kusakana te. Tellement na yebi nazala confiance na confiance ne trop to yebani trop donc na kuko sala kozong sa mabel ko mabete parce que na yebi eza yete mtasala. Donc voilà. Merci Sisi et Denda, très sage, je répondre par rapport à la question Oyo.
mais conseil nino kopesa na bandeko oyo basalaka babiloko wana. Bon, conseil en tout cas, conseil est bon, et que aux tout comme peut que aux alentés parce que tu as vu intimité bateau bolingo bateau musu tu as vu ndenge kende la raté po bolingo musu esenga lonka kende le bongo bolingo mpe musu esenga lonka fara donc voilà mais ba oba sala ngo baza trop distrait donc voilà. Merci Sissi Edenda au paroli biso vraiment nabi ke na rezo pena émission mususu to lobela musala en dehors ya marambo yo to zolo pena émission mo bimande to benga na kawana na obenga yo to sala émission na biso mais bato ba talo na poto o pe bazaki décourager tant ba sepela na mais ba moni élément wana par rapport ya yo moko Sissi Edenda okolo bana bato wana nini. Le koloba mingi ezati na sina répondre trop na question o. On a les loans à travers site oyo. Bon. Bolinga ngaza on a ndenge on a bat bazo memela on te par rapport à vie amoureuse nanga. Déjà jamais c'est sopana. Non, ça on a lokota na nini te. Mais mingi numéro contact nanga 00243 09 97 69 58 45 081 86 87 642. No ba numéro nanga yango wana do Bobenga benga sala ngama bien Big Boss na Chicago Dallas yo yebit na opeso mbote bozo koma déjà na yebi dia ko des ali mes rêves na Londres na yebi déjà ba mettre mbinzo garçon mobali na pese mbote président nga buga sabati poza ki to kwa kabo garfo la kraka fa pese batabiro na biso so mbote ba Chico ba Robi champion gaucher donc na pesi bino mbote na bosa insulté Christian Decorn donc voilà pesi bino mbote belé nani suna omona kuna merci vraiment ça continue vers cet élément par rapport à G tout le monde qui vraiment na tuna baby nengo soleil nengo binaki na tuna baby bana poto ba otala à travers Elenga Congo il y a Tracy Mbelenga pro la même magique Glody Diasuka, la mignon de la presse, baotala homo kilimobimba, obinaki tuna baby, bato batala go rendement zaini. Merci pour la parole venangai. Na binaki tuna baby pour nous sepesa ba fanatique nanga tout obalinga ngai. Obalinga pour que c'est na biso, obalinga appel leader nanga brigadier Sarbati qui la force qui écrase à Oumela. Ya mo monaki de la CPC on a tuna baby mais na promettre les tuna bando CPC bino rande bolinga na CPC rabino no CPC rabino ra esuki na tuna baby te bilo musu peso ya bo mona rabilengi we uti na tuna baby toujours na zara pona CPC ba fana na tout balinga na mikili na Congo na Angola na Afrique mobimba na mikili donc bango tout balinga na ndo CPC bango ka. Merci beaucoup. On continue cet élément par rapport au Karandé Zalara. C'est par rapport au système de jeu. Bilo bimé babini pende Zalara. Tout son par rapport au rendement na bango ya musala. Awa nazana Zena la guerrière moi no abini pena edenda nande mo boya systématique. Zena boni. Ouais, ça va bien. Tout à l'heure tout le monde yo tozo beta moi musala tout le monde ningo zobina. Impression na ona ndeto yambi na émission. Ouais, ça c'est Zena la guerrière. Mon konza spectacle. Dans Babi Kombo Landa, Rabi no mo moni kaka dans ya lobese belete. Chez président Sarbati brigade la force qui est grâce. Erkin, leader à l'équipe mokili mombala makasi. Ah musala. Dans musala kaka. Ah elo msute. Ah oh ma peka likolo nini te. Ah ne boulot. Ah soza musala na yo tout va bien. Leader na biso lingara ya talara boulot. Sotolobi boto bimisa edenda. Bobimisi pe babiloko utobima bima awa rendement na kota musala tout monde qui a faire à rendre beta qui met tout monde a pe awa pe lo utobimisa awa et beti par rapport na yo edenda rendement na ngezandeni. Ouais, affaire à rando et qui n'attend nango et beta qui est kangaki et denda pe qui n'attend nango et beta qui est kangaki tuna baby payé donc tisiko donc eloro elongo la tuna bébé zati. Et là on l'a tué bébé zate donc biso rande toi na temps bango kutu ko balali balukana to mona idenda ngongo sala yango merci batbota la na poto à travers élément oyo batbota na elenga Congo moi bambote ndeza lara na pesi bambote bana kin bana poto
bana monde entier na pesi bon bana Angola bambote belé Zena la guerrière yeyo soutien kaka mibalité hein soutien kaka po mingi musala bo benga biso bo soutenir biso bo bika ndezala soutien ngo donc yo lo bato ezate so boza pour ça Zena la guerrière bo benga na code mboka hein 243 89 71 71 300 aider so boza pour ça yo soutenir Zena la guerrière bo benga na numéro 1 ça va. Merci beaucoup. On continue cet élément ndezala rara par rapport au système de jeu. Ah suna zwanani yaya tomonaki yo vraiment na tuna baby ndengo sola ndengo binaki na tuna baby bana poto ba otala à travers Elengia Congo. Il y a Tracy Mbelenga Pro la même magique Glody Diasuka la mignon de la presse ba otala o mokili mobimba obinaki tuna baby bato batala ko rendement zaini. Merci pour la parole venangai. Na binaki tuna baby pour nous sepesa ba fanatique nanga tout obalinga ngai. Obalinga pour que c'est na biso. Obalinga appelle leader nanga brigadier Sarbati qui la force qui écrase à Oumela. Ya mo monaki de na sepesa be na tuna baby mais na pour mettre les tuna bando sepesa bino rande bolinga na sepesa rabino no sepesa rabino ra. Esuki na tuna baby te. Bilo musu peso ya bo mona bilengi we uti na tuna baby toujours na zara pour na sepesa ba fana nanga tout balinga na mikili na Congo na Angola. Na Afrique mobimba na mikili donc bango tout obalinga na ndo sepesa bango ka naza pona bango pona sepesa bango. Merci beaucoup. On continue cet élément par rapport au Karande Zala rara tsonayo affaire Arando Edenda tuna baby lelo pe to c'est la pe babilo Karande Zala rara impression na yo et puis rendement nini to zo na kota musala na côté na yo limbisanga obandi mabe ngana identité fina les enfants d'abord c'est nga avant comment on a battu na baby ba edenda bana il faut vendre liboso na fina les enfants d'abord on debino ngai voilà yo moto banda maramona tout ngai identité donc belle identité walobi les enfants d'abord par rapport à ba danseuse pe fina ngai na identité après si momati mama salanga bazu battu na baby ba mona ils apposer ba edenda ozo lelo ba batoke nango donc bango bana na sima mais nga na identité ozo ya na bango identité ngai avant bazwa batutu ba bando sala bango basala ino ngali boso. Merci beaucoup. Rendement ni tokozo la kota musala tomoni bauto bimiselo rasira net tigare sali jara. Ya biso raté pour toi dans la force la force qui écrase. Donc et rata jamais. Yemo atika la raté te banda carrière nae ti lelo. Donc tina nenge lelo azali lo komisko yemo ko raté jamais bon biso to raté point. Merci ba la porte ba otala yo message ni goza no par rapport bilo la bina sika. Ton sengo de ban la poto ba otala biso to sepe la ba yamba biso bien ba continuer yamba bilo na biso yo toza baya vraiment bato baya ka bato to yo ka wana o soki kingani soutenir kingani bato tanga kombo baya vraiment baya soutenir biso dans la occasion na ça va grande sœur na ba mikati gati bia ya mati bia ya Nathalie bia ya papi chimanga bia ya ba vienne nga tout o bana mikiri petit amno yeyo pena yeyo mwana bino ya ndaku mwana ndaku yeyo agati bia ya mati bia ser na nga erbango ngo ya ba koli et ya déjà yambelo kwa ngo dans la pesi no abisi. Merci beaucoup, ça continue avec cet élément. Moi no abina pena gweta ba peut-être bomo na ika na live bomo na ika na ba émission mais yeyo longa na chapeau pena ba mona pena gweta mayonnaise yeyo moi no abina affaire Arando yeyo o pena bima na générique wana mbote bato ba otala na poto mokili mobimba ba ozi occasion otalo vraiment lelo na Elengia Congo impression na ona ndeto tshelo caméra oyo esalenga na bien biso aming ezara musala bino bomo ya présent so sala bino ba générique bien biso beto bina bien c'est tout. Message no goza na par rapport après Edenda tomoni tuna baby bo préparer bilo mususa sika bana poto bazelani ba poto to zara tout va bien déjà ça c'est manger kaming te bomo na to bini sous fort leader na so pas bois qui sous fort. Message na poto na ba poto kana pesa ngambote na famille mboya nyonso famille chonza na pesi sumbote suna ba poto nyonso balinga biso balinga mayonnaise pesi mbote na ve na mate masinga Francis masinga mbote na pa Fabrice do ba mbote trop ba tout Rachina Ibaka Serge Ibaka ba mbote trop.
Merci mayonnaise, on continue cet élément. Salanda tozoloko de papier, elengi ya Congo, Glodidi Asika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro.